Bonjour, Mbote na balandinyo sa Kleboa, babisi tezaka mo aussi tostala pour information bwezaka na Kleboa. Lelo torolobela makambu ya Premier ministre Bruno Tshibala ndenge ayeli biso information ya Jacob Zuma na Sadek. Directement na pesi bonjour ndeko Merda. Mbote mama na pesi yo pe nazali ko pesa mbote na balandinanga nyonso ya mboka pe ya libanda mbote mingi na bino. Boni. Nazali malamu. Bakangyo lisute. Bakokanganga pona nini? Obe komona nyonso nazali koloba ndeko Medard tango azali koloba na lobaka sembo pona mboka. Bao bayebi ngai pe bako continuer koyeba ngai bayebi ngai na lolenge ya sembo pe ya solo ya mboka na biso ndenge nazo koloba ekotika la sebongo pour la Congo démocratique. Tokende déjà na première question na biso président Mubakena Kudura ba dénoncer arrangement oyo Joseph Kabila na Félix Tshisekedi bazo sala. Pona ngai ezali likambo kokamwa te. Na kokamwa ngote pona nini? Arrangement oyo pona glissement ya M. Kabila e bandaki déjà na Ibiza na Italie. Chilombo, c'est lui l'auteur de tout ça. Ye mutaye na ba buzoba soki lelo oyo et que glissement linga salama ya M. Kabila à travers Chilombo et ça le kutate parce que ba yokanaki na komona makambo bandaki déjà balobaki nini le 13 septembre 2015 mwana mboka Etienne Tshisekedi personnel alobaki ke ngai na mandaté mutu moko te na ba arrangement na bango ya Ibiza na Italie. Ça c'est mon président fait donc fait Etienne Tshisekedi alobi na tindi mutute bao nyonso bakendaki na délégation IDPS bakanga bisaka bazonga kuna na kati ezalaki nani Bruno Tshibala azalaki Sami Badibanga azalaki Chilombo azalaki Kapika azalaki ebele na bango nyonso de mafie bango nyonso bakendaki tala lelo yo situation tozana ngo e utaki a partir à wana pona yango soki ba dénoncer eza malamu po ba oyo bandimaki te babanda komona yango pe makambo ya dénonciation oyo eza malamu po to banda koyeba lolenge nini mwana mboka Etienne Tshisekedi akufi na kobanda bakopa na bango oyo kope bandaki a partir ya Italie Ibiza tango esalami lelo mwana mboka Etienne Tshisekedi akufi récompense ya bato bazali to banda Sami Badibanga to banda Bruno Tshibala to moni Ilunga sana kati to moni Kapika sana kati nyonso oyo il fallait lelo ba congolais bayeba tala isika yango ebandaki il fallait ba dénoncer ceux qui ba dénoncer yango na tondisa mina isengo au CPL parce que yo posera déjà contre Chilombo dans au moni au CPL lisusu contre le système il y a travail il y a fonctionnement il y a IDPS contre le mensonge. L'UDPS est botami pona ko bebisa situation nyonso ya évolution ya ba antivaleur c'est un antivaleur fabriqué de toutes pièces yango oyo ezomonana bakonga na nini ndeko metara kosi oko c'était moza déjà contre yango na ozoboya mekami te azokoma premier ministre bosuka ndeni eza arrangement na banguta ya simandako mais nandimite ngai Medard na lobby nandimi yango te comme na Congo démocratique lelo yeba eloko liboso ke accord esala nini ekufa babiloko nyonso basalaki Ibiza emonani pe ekufi babiloko na bango wana lelo soki pe Chilombo aza na poto eza na nzela nini akendaki kosenga toli soki akoki kozala premier ministre awa na suka ya mois ya septembre a remplacé Bruno Tshibala soki ekoki kozala na miracle to na lolenge nini loko la dénonciation déjà emonisami ya M. Kabila na Chilombo elingi koloba ke non peuple congolais asi afungoli miso bazana tina na ete bakebisiye soki omeki ya yo bileki yo bikoki bayebi oyo nous bazo kosala na nkuku ebimi na poisa. Donc on est déjà na deuxième question na biso premier ministre Bruno Tshibala akendaki na Afrique du Sud mo pe na ba TV ba lakisa ko landaki ayeli biso message ya Zuma alobi que non na Sadek alobi que non ba élection e kozala te. Merci maman na tondi botondi mingi pona mutuna oyo yo koyebisanga mutu lokola Zuma un irresponsable président de la République yo koyebisanga makambo oyo wana eza soni Zuma la Sadek ekoki ko apporter biso et d'ailleurs le Congo n'a pas droit d'être dans la SADC. SADC est Afrique australe. Nous sommes au centre de l'Afrique. Tino na biso na SADC ezani. Soki otali SADC nyonso. Ezali ba président moko dictateur. Ba bato nous ce sont des mafieux. Yoko yebisa ngai makambo ya Zuma
na kati est-ce que bazoko yeba Zuma zoloba lelo azalaki na kati na apartheid mundela teye qui finit kuna mukolo na likolo babimite anse monanité anse ezopemate ata Mobutu azalaki dictateur Mobutu azalaki makasi po donc anse balongola apartheid wana elongwa kati na bango zona nanga mama elongwa yezuma alingaki oyeba na lelo provenance na bango ya lobiko na bango na kati na Afrique ezalaki Congo démocratique à l'époque Zaïre nde sali makasi ke lelo pe bango bakumi koloba pe bayeba bango na mokili mobimba est-ce que ba ye azana lelo koloba to ye Bruno Tshibala na kati na IDPS quelle était vraiment sa capacité oh ils ont l'examen le fonctionnement était bon dans nos textes légaux ezalaki nini ne lo côté bongo lelo so kazana moi je dis nazo koloba bien récompense ya liwa Etienne Tshisekedi récompense ya complot na bango ezalaki na Ibiza entre PPRD na IDPS ce n'était pas l'IDPS parti politique IDPS dans des mafieux ya ba combattant na kati ba Chilombo bazana kati na tangi bango ba kombawa IDPS parti politique était dirigé par Etienne Tshisekedi à l'époque yango te ba mafia ya IDPS nde lifuta na bango yango bazana ngolelo nde bana mboka basi bafongoli miso balobi babuzo bana basalaki esukeli bango biso peuple congolais tuza kuna na kati mais ata bafongoli miso déjà balobi ki non élection exacte est-ce que bafongola miso ngo ti wapi mais yebana ki nango déjà tala pona ko prouver que élection exacte Bruno Tshibala soki azalaki correct honnête il vient de la classe d'Etienne Tshisekedi akokaki kondima poste à premier ministre c'était parce que ce n'est pas lui Mouto ba désigné qui ezayete ezanini mafia ya zana lelo koloba Bruno Tshibala ngai na kati na IDPS Bruno Tshibala zana leçon ko pesa mutu lokola ngai to azana leçon ko pesa wa membre IDPS Bruno Tshibala lelo azana ngotende Malembe Etienne Tshisekedi a désigné qui Valentin Mubake premier ministre Bruno Tshibala uti wapi ba uti wapi mafia na Kabila baluka le voisin moyen glissement et salama mais ko salama kapete yangono asuki singezali yao soki azalaki premier ministre ya volonté de Etienne Tshisekedi la seule solution na culture politique ya malam il fallait qu'il a démissionné parce que azali na suka ya souffle na ye elingi kolakisa boye un anti-valeur lolenge ya kanamba azali ye pe azandenge wana to longola te to bakisani omoni Batikali na 100 jours. Yo tuninga été. Et bon, on sourit kasi le 31 de décembre président Kabila a longwete et le Bosani. Nani a ebisi yo. Ba Congolais nyonso sikoyo ndenge tozali. Na ba o bazana bibale. Na ba bazana kati na bazamba, na bisobe, na kati na mboka, na libanda mboka. Biso nyonso tovandi na liloba moko Kabila pona ye abo. Le 31 décembre pe pona ye kokoka te. Ah yo nani? Ngai nani? Ngai Congolais natif de ce pays, Nazali peuple azalaka nani, azali souverain. C'est-à-dire le peuple décide. Nazali nakati. Ozolo balwana ke belega so ba bengoka pakia mbongo a poste okanga mnogo. Yo tuninga mutuna no mbala liboso. Lelo, yo za mutuna mbala liboso poto nanga kasoki pakia mbongo. Ba yebisa ko batunus bazalaka corruptible. Ba yebisa ko ndenge wana. Ba yebisa ko ke mutu non sifu ba corrompre ye. Ngaite mukolo moko pete. Ngai na uti ngai nazali na classe ya Etienne Tshisekedi na uti kuna corruption wana etali ngai te naza kuna te soki bango eza nature na bango il est né corruptible ngai me dar jamais. Tous les gars déjà tout le monde qui bat un rassemblement bakenda qui na Europe Chilombo Sesanga Ariot Wangu bakenda qui voyage na Europe c'était dit à quoi vraiment quel rassemblement au wapi. Le rassemblement n'existe plus. Etienne Tshisekedi est à Koufa. Le rassemblement se réunissait autour d'Etienne Tshisekedi. Une valeur. Yokanga madame, valeur. Etienne Tshisekedi à Koufi. Ah bon, rassemblement tina nangoni. Mais on continue. Malembe. Tangelanga nan, Kombonan, Chilombo. Délice sang. Nani sus. Ariot Wangu. Batu wana. Est-ce que Bazape Belé. Yoka ngai. Ariot Wangu cause à l'opposant. Ariet Wangu à cause de l'opposant, to Délice Sanga, à cause de l'opposant, to Bandana Chilombo, Bandi Boutou Moï, même Etienne Tshisekedi na bon moï, il est toujours en collaboration avec M. Kabila. Alors, bino bokoya ko yebisa nini? Non. Babilo ko nyonso bozolo bawana ke pama na yebisa yo Bazali na promenade na bango ya mafia. Landanga malamu.
bakenda ki na promenade ya mafia na bango ba mususu bakenda ba mabala na bango na mabala ya babana na bango bazo ko sabiso tokena na programme diplomatique. Quel est le véritable diplomate qui peut réussir Chilombo Delice Sanga Ariet Wambo comme nani akore réussir bango na lolenge nini pona ko bimisa ba piste ya solution nini na crise o toza nango na kati na Congo démocratique ke non pona impasse na kati na crise bango ba bimisa ngo kasi écoute na nani par exemple na kati na bango wana otangelinga bakombo na ba otangelinga bakombo na nani ndakisa pesa ngata kombo moko mitune za ya ngai papa yango na lobi na yo te ngape na zo ko zongso yano na o na lobi na nani par exemple na kati na bango nani yo za kanoka contre na le kalanga na kezi oui bino bapanzi sango mabe na bino ezanini soki mutu alobaka sembo azolo ba solo bino boningaka bango te bobinga toza contre ce n'est pas être contre c'est quoi binga na zana IDPS Chilombo azana IDPS c'est-à-dire biso tozana modèle na biso ya fonctionnement biso totambolaka na lokuta te il faut tozala constant déterminé engagé na kati ya ba texte na biso et payer bango que il faut ko garder kaka statut na règlement intérieur na biso pe ko bossa na te que vision na idée la partie na biso et ça là toujours to mona ki ba journaliste belé bakenda ki na poto na étranger siko to moni baké kuna mais na place bakenda osala association moka bien et ya no bien ba ya nango mais to moni kuna dia des autres bimaki mais bazapi ba politicien lokola yo okoki olobani journaliste politicien journaliste et politicien ozomona musala bazo sala ezalo ba Daniel Safou ba Eliezer o tuni ngai mama mutuna wana ezana tina omoni musala ya journalisme musala oyo esengeli ke ezo lukumu na mboka na biso bazali ko bebisa bango babukanga olonzo wana ozoko yebisa ngaki bazaba journaliste o wapi ba itangela ngako molokola nani nani boyo yebite bakendaki Daniel Safou Eliezer na mususu na ane mususu ya Lusha sala na bango ba mukebai bango nyonso ozoko tangela ngani soki bazalaki bapanzi ya solo mbelelelo Congo démocratique ezana ndingisa pe ezali kopesa image kitoko na mokilike a solo Congo démocratique ezali ko bima na kati ya mabe oyo Mese Kabila akoti si régime ekoti mabe mena ko mona lolenge na bango ezali ko lakisa ke tozali ko zinda pona nini mon lakisi donc tolobi ba panzi sango bango bazali ko teya sango malamu c'est-à-dire bazali ko talisa peuple congolais tala mboka ndenge sengele tambula mais bango basala ka yango te bango baza ba fanatique ya Moïse Katumbi baza ba fanatique ya Mese Kabila yebisangana Moïse na Katumbi Moïse Katumbi na Mese Kabila baza boye moto moko batu wana bazali bango mibale oyo criminel économique oh criminel de sang yebisangana kati na bango Moïse Katumbi faisait aussi ye pendenge yoko yebisangai nini ya bokeseni e ke batu wana bako kende na poto po basala musala na bango kitoko ezate et pe yeba yango nazo yebisa yo bakotikala pe ko sala eloko malamu na poto tendenge bakenda yikuna ko sala tuna mituna nayo bazongi déjà bazongi yo répéter ke bazongi na malungani na musala basali kuna pesa nga pe rapport ke bazongi tala rapport musala na bango basali boy bona boy lokola rapport ezate malunga ya musala bakenda ko sala kuna na poto ezate bongo tina nini ata bazongi ata ndenge bakendaki nana zana tina nango oh yoki congolais mo kazana tina ke parce que bango basala ki déplacement bakena poto kombo na ye nani congolais ni na sepeli nango na ebisio bakenda ki kotala ndenge batu babala kana poto bakenda ki kotala soki vraiment eloko nini Moïse Katumbi ko sunga bango susu na babimaki za libanda babimaki batambolaki basali pe mission balobi pe wapi yo za mopanzi sang pesa nga émission moko basala keke batu nyonso bazotala bango mission ezali oh wapi omonaki yango tolanda ki bango na émission bazo sala émission yango ba produire bazo landa bango eza wapi toleka ndeko na yo opposant prof Kalele ake na affaire étrangère ake kozaka passeport baboye azwa pona nini elakisi nyonso yo na Congo démocratique ba professeur Kalele soki baye bakaliboso Kalele azalaki na IDPS Kalele par précipitation parce que Laurent Désiré Kabila a commis tribalisme foutaka te na politique ce n'est pas le tribalisme ce n'est pas le clientélisme le fanatisme l'amitié en politique c'est la confiance vision idéale et sengelo memanango où en sommes-nous avec professeur Kalele na lobi mabe pona yete mais amoni balobi na nini balobi na yeke yo kozwa te parce que biso ba tuchi tozo ko diriger Congo démocratique vous imaginez
Vous imaginez? Et interpeller bande konabiso nyos, même ya kati mboka na libanda. Et surtout, nazo kebisa bande konabiso, bazali ko encourager batu ya double nationalité. Tandis que tango tozana bongo, bokonzi. Na mabele ezalaka eloko moko. Nazo koloba nini? Bande konabiso bino bozolanda na libanda mboka. Moïse Katumbi a ndenge moko na Kabila. Na réponse ba pesi kalele. Ndenge moko na sindika. Ndenge moko. Sindika mama danoise. Papa Muzombo. Muzombo na Congo démocratique égal combien? Ya biso na bango nini? Tala babiloko botika ko encourager batu ya double nationalité, ils ne sont pas des Congolais. Tangu ya Congo na bana mboka esi ekoki. Bakambo neza susute. Biso tobosa na bango na Congo 80 millions d'habitants. Est-ce qu'il y a ta Congolais moko ko diriger biso azate? Congolais moko azaya mama na tata na ba koko moko azate? Il faut kaka bakende ko tandis que bayibi bien que ba mbongo wana ezali bazokende ko ezabto bengo mbongo ya makila ya peuple congolais. Makila ezo ganga partout, na bibale, na zamba, na bisobe, na nzela, makila ya peuple congolais ezo ganga. Oh bayibi bien que nani azoboma. Sur 12 millions au moins monsieur Kabila 3 quarts ya ba congolais bakufi. Yendet. Ba congolais susu na Moïse Katumbi. Bozo sosolate bande ko ngai. Bozo mona to bozo mona te. Eza pasi mingi. Donc, ndeko misa bito zomona ou tozomona te mais na yoka ne la vendre ki moi question mo retambolia est-ce que de Josué carte en membre ya UDPS carte na carte nanga ya kala mais il faut que ne ko renouveler carte sikana na koyebisa yo eza soni tala muyibi yango landanga malamu omoni kifa quoi na IDPS, la seule personne au Azalaki na bokonja kobimisa carte, c'est le président du parti. Dans la crise, on a parti à fonctionnement, le président n'est pas encore remplacé, c'est-à-dire intérim à président Koutezo Salamate. Oh yonyon sobo landangai, oh aza membre IDPS, to kangama na mutambo ezali contre ba texte à partir de bisoté. Mutu mon côté azana bokonja kobimisa carte ya sika ya parti. Baza ko identifier bino yo kangai. Yo kanga ina loba carte ya membre ya parti muta ko bimisa carte ya membre c'est le président du parti personnellement mwana mboka Etienne Tshisekedi lokola za remplacer te carte ya Sikako bima Osko nanu te Etienne Tshisekedi a remplacé mais neni Félix Tshisekedi déjà bimisa ba abi eza biométrique yo kanga carte biométrique ko yo kanga iko nazoko pesa bosolo ya IDPS ndenge tozali aho Félix était Kabunda d'abord nga nazo kama Kabunda kanga munoko étiquette ya pamba soki secrétaire général uta wapi nga na étiquette tikanga makelele aza secrétaire général atape ya yo ndongo vanya aza secrétaire na yo landa ngai nazoloba na yo secrétaire général oh aza secrétaire na yo po yango poani ndenga za wana landa nga madame ndenga za wana Kabundu te secrétariat nyusu te parce que tozana organe moko oyo esengela ki basala intérim ya chef ya président na biso lokola secrétariat etikala yango moko intérim ni ba wapi mutu aza na bokonzi ya kobimisa carte ya parti ezali kaka président ya parti lokola président zate toko continuer kaka na carte to bengi le peuple d'abord c'est-à-dire soutien à Etienne Tshisekedi mutu musutu bande ko ya poto bino batu bazo bwaka ngunda bino bato oyo bozali na ba diplomatie partout soki mutu apesi bino carte ya biométrique ezali ya mafia eza carte ya mafia parce que il faut mutabimi sa carte ya parti lolenge nango ezali président ya parti mais il pas za mwana nani taza mwana donc azana droit wana ya rosala nini yo penza oza mopanzi sango soki ya ndenge nini na yebite mwana na politique azalaka te mama azalaka te munoko azalaka mais bino moko dia bopona déjà président kaka yo moko boya kaka yo moko pona isiko ezalaka te na politique nazoloba bien toloba lolenge moko tozala na confiance tozala na kati ya constance na détermination pe tozala na kati ya vision na idéal ya parti ata yoza mama na ngai ata oza mwasi na ngai ata oza mama na ngai mais soki tozoloba ndenge moko te nga na yo toza ndenge moko te na politique ozoloba nga malamu na politique d'abord eza ya monoko mboka te eza ya famille te politique ezali boloba ndenge moko bozala na vision moko boza na idéal moko nde wana boza bo moko oh politique yango nazo kebisa bandeko carte wana ezali ya mafia
tokozwa carte ya sika na parti soki to élire président ya sika na kati ya bozo zela nini po bobimisa président sika bozo zela voilà merci tokende na conclave soki toke na conclave yango moko ekopesa biso directoire politique provisoire pour que directoire wana emema biso na congrès sima nango esala binini ebimi emema biso na kopona président ya parti ya sika nde président ya parti wana akobimisa carte ya sika ya parti oyo biso nyonso tokoka kosomba yango membre ya IDPS omoni ndenge ezalaka eza na lolenge wana na sepeli mingi na mituna na yo. Merci bon tokomi dana suka mes questions jamais na koki ko 4 émissions sans pour autant na tune est-ce que calendrier électoral ekobima ou ekobima te aventure scénario na lobby na yo scénario boni peuple congolais nani yango azo manipuler biso boye d'ailleurs to lobby pour na monsieur Kabila bo pia na tuna yo calendrier électoral bozo lo bananga yawa nazuru tuna ba mituna bozo tunanga yo premier ministre Tshibala yango na biso Tshibala n'a jamais été premier ministre de l'accord Tshibala n'est pas le choix de Etienne Tshisekedi donc la désignation de Etienne Tshisekedi so kazalaki mbele calendrier électoral et singela ki bima déjà le 15 avril na kati accord le 15 avril lokola le loy lokola ezate inutile tokomi na suka ndeko na biso merda merci pour la réponse na yo. Merci beaucoup. J'ai dit déjà un grand merci à mon boss, Wabi Boss, mon boss de la nation, sans oublier garçon Silim, na Herman, na piste combattant sur IDPS Mbote. Merci beaucoup.